Le vrai miracle, c'est que mon toi comme esprit. Transition nécessairement. Muntu alongwa muntu akoma esprit pour akoma mwana na Nzambe, parce que la Bible exige que ce ne sont que les esprits qui peuvent adorer Dieu. Ce n'est pas pour rien quand le Saint-Esprit parle à l'église qu'il y aura enlèvement. Pourquoi il y aura enlèvement? Ceux qui m'okiliza yayi Nzambe kwa kokitakaka à mettre fin à système pe bakambo isini. Mais pourquoi mettre fin? Parce qu'il y a que m'okiliza na kolo na yango. D'ailleurs, kolo na yango atika signature na eloko nyoso ya mokili. C'est-à-dire Atika signature ezaliwa. Il y a la guerre au ciel. Dans quel ciel? Parce que Lucifer aussi vit dans na kati ya ciel moko. Ciel wana bazako loba wana eza ciel ndenge batu batala kalikolo te. C'est l'intelligence qui coordonne le monde. Il a jeté par terre. La terre là qu'on parle, ce n'est pas la terre oyo tozomona, oyo ezaka image, mais terre ya so les années. Cela veut dire âme ya mou. Bala moko liloba soki ebimi ekei na église. Amen. Liloba wana ezongaka te. Elongolaka pe mwasi epa na bango te. Eke kovanda na epa ya ba mwasi. Donc abali mwasi me batikali wapi na mokili. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que Makamotoza Koloba, au moins n'a illustré qu'à Mouké pour Koloba sur le parler en langue. La Bible est une langue incompréhensible. C'est pourquoi Batou, pour interpréter Yango, Bazako Tanga, Bazako Lukaba, Nini, classe, mais la vérité est que Jésus a appelé ça qui est solution à l'objet. Vous ne parlerez pas. C'est le Saint-Esprit qui parlera. Donc, pour reconnaître Moutouké, Azouaï, Azam Senanzambe, la reconnaîtra par le Saint-Esprit. Non pas par les miracles, non pas par la guérison. Parce que je vous donne l'exemple, les disciples ont chassé les démons. Mais quand ils se sont réjouis, tant que n'est pas na Yesu, Yesu a répondu bango. Alors, ne vous réjouissez pas parce que les démons se sont réjouis. Mais réjouissez-vous ceux qui combent nabino. Et ça, un livre de vie. Par là, c'est-à-dire que au niveau que par rapport à miracle et ça les mana mokili. Tu peux citer exemple mon koloko na Kinshasa ba bimisa bangando na ndoto ya bato misele kete ndenga ndo moke. Oui. Bimisa ba Thompson, ya na uti na consolateur. Ça n'a rien à voir avec le miracle. Ça n'a rien à voir avec... Alors le vrai miracle, c'est quoi? Le vrai miracle, c'est que mon toi comme esprit. Transition nécessairement. Muntu alongwa muntu akoma esprit. Pourquoi mwana na Nzambe? Parce que la Bible exige que ce ne sont que les esprits qui peuvent adorer Dieu. Muntu akoki ko adorer Nzambe te. Cela veut dire, vrai miracle, les âmes montois botamana liloba, a comme esprit, pour accepter sa zambé. Or, dans nos églises, bazarar batouan. Tozo c'est la karatsa ko toyebisi muntu. On dit mi yesu, on dit mi mais on remarqué muntu wana za ko vivre kaka lokola muntu. A changer te, a za kandenge wana zalaka. Donc muntu wana aucun signe à Bonzambé n'a vu. Écoutez, les disciples n'ont pas vu mon limo mosantu te. N'ont pas vu mon limo mosantu te, mais c'est ça qui va démon. Donc, mon toko chasser démon, à ça kaka mon tozana mon limo mosantu te. Mais si nous voulons parler aussi de parler en langue, de parler en langue balobini, ce ne sont qu'un signe. Voici les signes qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Mais les signes, ça ne représente rien par rapport à la vraie vie de Dieu. Alors, il ne faut pas se fier à signe, il faut se fier à la vie. Ceux qui m'ont se fier à signe, m'ont se tromper,
mokolo moko akozala na batu oyo bakoyebisa bango bakoyebisa Jésus. Nous avons chassé les démons à ton nom, nous avons guéri les malades, nous avons d'ailleurs prophétisé, et à la fin il leur dira, je ne vous ai jamais connu vous. Vous comprenez? Merci beaucoup papa. Pour tirer deuxième question, toujours passer à l'étape B. Il y a troisième question où ils allaient place Nini Congo ils allaient na kati ya Bible parce qu'on parle de prophétie. Prophétie à Fumu Simon Kimba. Prophétie à Bandeko Bazala Bakovo Nantela Kasai. Badani Baba. Baba. Prophétie Congo ils allaient paradis terrestre. La prophétie ils allaient quatrième président. La prophétie que tout que nago toujours la prophétie mais en fait place ya Congo na kati ya ils allaient côté parce qu'on dit que ça paradis. Mais nalingi na expliquer loko boko. Paradis ezanini parce que batu baza ko mystifier yango mingi na koloba paradis eza lokola eloko moko boy. Mutu nyonso bisika azali ako créer paradis. Paradis eza bisika batu ba vivre malamu. Batu batangi bien, batu bazana misala, mutu nyonso azana moyen ko tangisa bana na ye. Parce que na ko expliquer que paradis eza semblable na Cana. Or lelo toyebi Cana que eza Palestine. Batu bazo kufa chaque jour. Nde ezalaki mboka ya elaka. Ça veut dire quand on utilise paradis, eza langage moko, eza kolinga kolakisa que bato baza ko vanda na contrée moko. Certes, biso toleki ba mboka ebele na richesse. Presque ba mboka ya mokili. Ndenge tozo yoka bino presque 99% ya richesse eza côté na biso na mboka oyo. Cela veut dire mboka oyo soki tozui basali na Nzambe ba telemi. Ndenge na zako loba wana mais na ba politicien ba telema parce qu'il faut la volonté politique pour que makambo change. Mais makambo ko changer na ndenge batu oyo ba ye politique na batu oyo baza basali na Nzambe bayokani. Batu politique bayoki ndenge Nzambe aza koloba batambwisi mboka na ndenge Nzambe ayebisi bango bakokoka. Mais ndenge olobi wana balobaki quatrième président wana bakibangisa prophétie ya papa Kimbangu nako wanga na yango te nako pe koloba te ke bango bakosi mais na lobi boy prophétie nyonso esengeli kokisama prophétie nyonso esengeli kokisama biso tozozela accomplissement ya prophétie wana tozozela accomplissement ya prophétie wana yango ekoateste makambo nyonso ya lobaki yango papa to comme déjà kokende presque na fin ya émission na biso parce que le désali ambala liboso to disposer temps pour na to ça na émission d'abord to pe sur merci nango dernière question ezali na maimanso eza koloba mana oyo nous sommes koloba ledo. Première question, tu as Nazali Nzambe, deuxième, tu as sanctification, tu as place à Congo na kati ya Bible. C'est vrai que tu as une profondeur, mais papa, Nzambe pena nenga vandi pena na bonzambe na na tata nenga Nzambe bongo. Akili mo comme au bazana ba croyance kili ni bazo de dango papa. Azomo ate que non na Congo to ku febele. Azomo ate que bola pe ezali ezo mo bato. Azomo ate que non à côté de pe messi peut pena pour na Congo. Que bato bazo sambela matin midi soir mais pas de changement. Ezali nini? Na elanga na ye atiki ba banguno ba côté belé ke bana na ye vraiment azawa pinzambe pour na Congo. Likabo wana poser question na koloba boy. Nzambe oya azali likolo ya makambo nyonso. Likolo ya makambo nyonso. Y compris même Nzambe ya mokili. Bon Nzambe ya mokili aza.
avant mokili azali azali bible peut attester que non et attester nzambe mokili elobi nini papa po nzambe yesu alobi yango alobi nini nous ne sommes pas du monde et ce monde ne nous appartient pas. Le monde ne nous appartient pas. Mokili ezala kolo nango. Mukolo nango mutazo sala babiloko wana. Vous comprenez? Ba makambo oyo ba calamité na ba désordre ezokoma. Na ba fléau. Kolo nango azali. Ce n'est pas pour rien quand le Saint-Esprit parle à l'église qu'il y aura enlèvement. Pourquoi il y aura enlèvement ceux qui m'ont zayayi? Nzambe kwa ko kitakaka à mettre fin à système pe bakambo isini. Mais pourquoi mettre fin te? Parce qu'il y a que mokileza na kolo na yango. D'ailleurs kolo na yango atika signature na eloko nyoso ya mokili. C'est-à-dire atika signature ezaliwa. Nzambe wana ye vie ye oyo tozolobela wana ya likolo yeza signature na yeza bomoi. Soko zuye kozwa bomoi ya seko. Mais oyo ya se ya kela acha signature na eloko nyoso. Na nzete na ba fleur na bani biloko nyonso ekufaka. Rien ne peut rester. Rien n'est éternel. Vous comprenez? Donc toyebi que nzambe wana ya se wana muto azako créer biloko wana. Toyebi que nous comme des étrangers, parce que la Bible dit nous sommes des étrangers na mokili biso bana na nzambe toza ba étranger toya koya mukolo moko tozonga place to uta yo mona mupaya changer système na mboka na bino a uti na France a komi awa non auto na a komi awa a changer non désormais vous n'êtes plus des Congolais. Non, c'est pourquoi vous remarquez que conversion ou bien comme moi na nzambe eza choix a sali choix pour nani pour mokili soki ezaki ya linga pesa comme ordre. Tout celui qui n'obéit pas doit mourir. Papa, motuna moko ya suka parce que la consulter quelque part dans le bazar obeta lisolo ndenge ni guerre esalema na likolo ba anjo ba uti likolo ba kitina c'est ezala guerre nini. La guerre ya royaume nini parce que Bible lobi que non royaume où ils ont composé royaume caractérisé. Bon on découvre potana on va na soyez limongo ndaga. C'est royaume divisé. Un royaume divisé. Voilà. Na lingina loba batuba yoka que na lola bitumetika la kozala te pas na Zambie. Parce que Lucifer n'a jamais été au ciel. Lucifer n'a jamais vu la face de Dieu. Le mot ange est troublé batouté. Le mot ange veut dire tout simplement serviteur. Vous comprenez? Mais Atikala jamais comme on a elongi ya muntu akela qui aboya komona ye aboya koyoka ye parce que komona nzambe eza kozala révéler nani na liloba. Vous comprenez? Ezala kozala révéler na liloba nde omoni tata liloba ba nzambe ba monaka ye boyete ba monaka ye na révélation. Il faut matoi na mayele fungwama po yo omona ye. Mais sikoyo ye tango bayaki kotangisa ye aboye. C'est pourquoi Romain Azak Olobawana dans le chapitre 1 a lobby que tout celui qui refuse la connaissance, Dieu le rejette aussi. Ça veut dire que Lucifer aboya kozwa connaissance ya tata nzambe pa lobi mbo ça va kende mais asali makamona ye oyo mokili na batu na ye na biloko na ye asali atie liwa. Moutou peut-être la cour tourne question pourquoi alors nzambe aye les sous ceux qui mokili wana eza yani. Mais il faut que le plan de Dieu est infaillible. Dieu avait créé Lucifer pour qu'il puisse le servir. Donc si Lucifer a refusé, Dieu est venu prendre ses enfants. Parce que parmi les enfants du diable et de Lucifer,
il y a les biens et les mal. Il y a la race des Caïns et la race d'Abel. La race d'Abel est susceptible à vous sauver. Parce que, Bango d'ailleurs, c'est le côté Bolamou. C'est le côté Bolamou, il y en a. Il y a Nzambe Ayeli. Celui-ci peut changer. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc il faut que Lucifer n'est pas Satan. Parce que il y a eu guerre. Il y a la guerre au ciel. Dans quel ciel? Parce que Lucifer aussi vit dans le ciel. Ciel wana bazako lobawana eza ciel ndenge batu batala kalikolote. C'est l'intelligence qui coordonne le monde. Cette intelligence-là, on appelle ça ciel. Dans cela, c'est là où le règne de Lucifer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu opposition entre celui qu'il appelle Satan, il a jeté par terre. Il a jeté par terre. La terre là qu'on parle, ce n'est pas la terre Zakaka image, mais terre yaso les années. Cela veut dire Amiyamutu. Amiyamutu, eza mabele. Mabele oyo, ça veut dire que batindi qui est na bisika ye a raisonner kaka. A vivre dans les sentiments. N'est-ce pas? Bayebi sakiye nin, bayebi signo. Yo kolia kaka poussière. Donc qui sont les sentiments. À vivre sur terre, à tambola sur terre. Ça veut dire que à partir de ce jour-là, Lucifer est devenu Dieu pour lui. Parce que lui, il est resté là-haut et que l'autre est sur la terre. Donc, le royaume qui est divisé jusqu'aujourd'hui, où il y a la guerre, les cliquetis des armes, c'est le royaume du diable. D'ailleurs, Jésus a confirmé à moi le royaume du diable est divisé. Il voulait dire que le royaume de Lucifer est divisé. Voilà, merci. Merci papa pour ce Vous comprenez que même à Tata Mozoté, il y avait déjà attaque les amours de ranger déjà parce que ce sont de vérité. Oui, mais merci papa. C'est une première fois pour passer parce que tu touché l'explication qui est Adam, qui est Moïse, qui est aussi Emmanuel. Et je pense que prochainement, quand tu vas toucher ma pomme, merci. Jeunesse. Voilà. Merci un message pour la bande de Bazou. Nayebi bino kaka muto maele eza muto ya yo kaka pe alingi ko comprendre. C'est alors que Nzambe a mis mon sac. Parce qu'à l'obi, ces choses ici, donnez-les à des personnes dignes de confiance. Si aujourd'hui Nandimi koleka na zela oyo po yoka, c'est parce que tout le monde pense que tous ont enseigné une infime partie de Yabatu. Mais Tolingi, Batu Ebele, parmi vous, il y a des personnes qui cherchent la vérité. Nakosenga bino bo s'abonner parce que maintenant il y a mutu ya tokobanda koleka po bolanda tokozwa ba sujet moko to fongoli yango po bino pe bo comprendre makambo nini ebombani. Nzamba pamra. Merci beaucoup Tokomi Nasuka ya émission topé ici d'abord merci pe na Jacques Ngeleza na PCP merci na papa Armand Goma ou azana sima ya caméra émission lido na kosenga na bande ko be bazulu bakora na biso désormais chaque semaine besoin na droit ya prédication ya papa to kosala ba échange pour comprendre nini bomba miza wapi na pesi merci na partenaire manga c'est déjà le message à moi déjà merci na bande ko nous za pour faire la confiance abonnez-vous massivement. Congo Sengo Télévision n'est pas seulement une chaîne d'obédience politique. Ils ont Samaël pour que Boye va place la vie sur le plan du monde et sur notre spiritualité. Ni ne peut pas dans mon pays.
Est-ce que en posant la question, moi je retourne prochainement sur réincarnation. Est-ce que ça rappelle la solo bien reposons prochainement parce que les hommes bombe mais faut tout bailler bango. Merci. Merci beaucoup.